Oui, la famille naleka na loba. Na bato bopesa ba témoignage à bato. Sans oyeba mutu wana, sans solola na ye, de bopesa ba témoignage à bato ka wenji bo. Et ça la vraiment malamu te. On les a rani na complexe kaka. Donc, yo yebi na o mutu te. Opesa témoignage na yo azalaka orgueilleuse. En tout cas, vraiment net na kalanga. Ezanga te. Parce que bato ba yebinga. Ba yebi ki mama bijou azalaka. Très simple, mama bijou azalaka bien. Mama bijou solola bien. Alors, ce ko yebi mutu te, il faut pas couper ça témoignage na ye. Parce que to yebani te, to solola ndeni parce que to yebani te. Tam su yo yebinga menga na yebi te. Donc, balobi mikiti ça. Nzambe atombola yo. Merci.